baza wana bana selembao c'est ba meli na Ligue des Champions ba rola na X-Score Flamingo X-Score bana bumbu c'est ba meli na GK boyola na Isabella wana Flamingo Isabella bana ya nini ya ngiringiri c'est ba meli na Gillette d'Or boye rola la mbangu na les cascades na fongoli yango na fongoli bango chez Gino Leader na couloir na fongoli bango mwana kini na lina kende boye babité il faut au fongola lisusu na fongola bango zi magique donc ba na baki sili kola baba na matonge to baksi ba. Bonjour Nabalandi, Nouchka TV, Yayemoko la reine d'Angleterre, Nouchka Amis Motema ya Maradona, les abongo wabino la naturelle de la presse congolaise, Babi Sinam Poutou, Babi Petit Nabino, Massa Nabino, Moisi Nabino, invité Nabiso Lelo, Ezali Yalaluma Le Bababi, anti-stress, Nzamba Babière. Nzambe ya ba terrasse, nzambe ya ba famingo, nyabi ki ba tutu ya poto, nyabi ki après ba makambo yo bozana kin po boye ba vraiment place nyo ko vanda bo découvrir ka awa émission oyo. Partout oyo yebi otika na kin. Obosana oye bango apa la luma leba. Merci na Héritier Ouattara, merci na Sabé Minike, merci na Vinanga Alpha Mampuya Babi, GDG Nandenga Molembeke, merci na Gladi Mosengo, merci na Ada Likatange, merci na Renate Amisi, merci na Léonce Mbaki la Rose, merci na Chief, merci na Chief Kinkela, merci lisusu na Mama Godé la Fontaine, Babi Mama Bana Mama Godé, Babi Mama Bana Sinam Poutuye yo, Mama Godé la Fontaine, merci na Prince de Paradis, merci na camarade nanga Sobotalika Suki Bwende eza kitoko, camarade nanga Gisèle Bomponge, Babi Mtasala Sinam Poutaza kitoko bela naturel boy, merci lisusu na Portre Sila le serment, merci na équipe technique nyonso, merci na caméraman nanga Loïs, ceux qui vraiment ngano toi même idole même morale, font là non caméra. Bonjour Yala. Ouais, bonjour Sinam Poutou la belle, Sinam Poutou la belle. Babi Nouchka TV. Ba mesa nango Ba mesa nango vraiment oui. Biso vraiment ça complet. Toi na ba t-shirt biso, Nouchka TV. En tout cas Nouchka TV. Nouchka TV au bomanga fort. Nouchka na signalé déjà na bandeko tout. Vous avez déjà branché le 17 mai. Le 17 à mois autoza, c'est un jour d'anniversaire. Le 17 oyo. Donc on a vraiment le 17 et on a profité. On a lancé un message à bandeko tout bolingara les professeurs de la bière, la lou, anti-stress. Donc na mona bolingwana, moi vidéo, moi texto et puis moi attaque casé à l'ef, attaque casé en koi. Maman Nouchka, donc Maman Nouchka, na leli penamba la moko, Maman Nouchka le 17 wana, c'est pour notre sindinga ata pas sinana qui soit ata kaze nanga ata yankoi, ya ranango ba mbongo moka ya bazoka ba 20 €, ba 30 €. Et ça là vraiment bimbo tebele déjà na bande ko tout bolanda biso en direct ya Nouchka. Après si bino ba mbote belé, ba Jivashinto ya, ba prophète Dembala, ba Sonia Fernando, Maman Eden Mbemba. Moi, je suis en mbongo belé, à peine kitoko doit botter plus l'argent. Emmanuel Macron se pela makasi. Et puis mbote belé na Rossi Kiambi, na Katsuwana ya Paris, na Moni Bongo, Mama Fifi Lokula, na Kata Bobini, et puis Mama na Jérémy Bozalazala. Et puis RK Mouchanga Champions League, papa na Barque, ya Naomi Barcelone, mbote belé. Donc voilà, papa vit de loin mon boss, ya Justine Mata, la patronne na mbote ya moi. Merci à la lune et que après makambo yo ba poto bon ya ebele na que bon sopana vraiment yo sakanate en tant que nzambe ya ba bière, en tant que nzamba ba famingo, en tant que nzambe ya ba terrasse so ba poto ba ye ba ko se retrouver ndenge. En tout cas déjà na yebisa batu baza déjà prête pour confinement oyo et auto luka makambo ye na ba makambo belé. Parce qu'on a déjà sage, na sangisa qui déjà tendance nyonso babar
pour ngam nazara président na bango et puis na benga ba soulard nyos tout ba soulard nyos onga nazo kamba na pse bango za na bino calme ba yakolela ba yakolela professeur mais pourquoi confinement et kangi babar et kangi maramunye na bino bosa la pio la loi est dire mais c'est la loi na koma ki déjà mukanda pour ba confession religieuse ba ndimo na mokonza mboka mokonza mboka yambaki bango balela ba part na bango ba église bon nga siko nde makambo babar yango monde batikela nga pe charge na komi pe mukanda na kotisaki pe na gouvernement bayambinga bon basinga dans quelques jours wa ba fongolela nga babar nyos ni na benga ba soulard na nga na pesi bango message en tout cas bazaya resepela pour moni mboko ezangi bar ezamboka te mboko ezangi ba soulard ezamboka te donc mboka fait tambola ke longo na ba soulard vous comprenez mboka fait tambola ke longo na ba soulard donc l'air ozo sala l'air ozo seka ozo mela l'air ozo bina ozo mela ozo mona pour église kutu église ozo sambela no place nyoso ali ozo sambela no église ozo sambela ta na wc ozo sambela église ozo sambela ata na douche ozo sambela mais bar sigo bar et ça la biso bien elongo la moi ba souci elongo la moi ba stress po na rome la bière na roke église te po na romanke nzambe respect donc bière l'air na meliango fona luka directement flamingo po bar et kendara de père na flamingo soko meli masanga bière allez na qu'est-ce qu'on a flamingo na ke ko pema e bala na kabongo po bar na église e bala na raté ya on mona ba ke église ko freiner na ndambo mais bar fonctionner nan mokonza mboka akanganye na ba église afungana na ba bar na ba famille et voilà donc ba église eza na ngona nu ata mois 2 mois mo boyi nan ba pasteur ba oyina yo ba pasteur ba pasteur bon ba olendisa biso ba pasteur bon ba bondelela biso zo ba nan ba kangi ba église pendant ba semaine nyos tout ba mois oyo tozo prier kaka nzamba zo batela mais babar sikoyo babar tala tout ça n'aura exercer muke kota couloir matonge on dirait le port balabon batekango depuis 100 ans omona bar eza important na vie ya mutu eza important ya mona beta ki setenga atake mukonza babar autorité morale il y a tous les batenaciers président il y a tous les soulards ponga même ba soulards a potonga mukonzi na bango siko ya on a ngala bisa bango ya on a ngala lo baboye lokola déjà ba répondre nga po bate belé ba komeda na boulot non la lou to kangi na so baba to tiki na biso to sa su ko pa barte na réconforter bango on a pensé que Amanda Simon a benga ki opona espace na réconforter na bisiye boza na bio calme net na maluku bali bakanga baba muko ngasi mukolo baba nga boza la pio lupango eza yo mais komba bar ezanga ya la lu ngane mnaza baba na ina maluku na komaki na zone 3 na maluku na on est d'accord na yeba on nga ba bakanga to fongola soute na komi babeti maboko bien te to fongoli on est d'accord dans la minute déjà les maluku déjà refongoma donc on est d'accord na maluku déjà na zone 3 to fongoli na zui moto na yemba nguti na kinkole na komi na kinkole wana to fongoli maman ngwa sabar to fongoli ngwa sabar to fongoli chez Claudia wana kana kinkole po chez Claudia za pemé na mai plein de liara maboke batena batutu ya poto so boye Claudia mukonza ba soulard tout ngayeyo donc président ba soulard tout donc soulard on a comme ça comme bote non carte c'était Luka les jobenga si ko ba soulard ba komo ba carte faut ba carte po na komona e komo ke na nenga fo donc faut ba ça na ordre tout ça statut tout ça la règlement d'ordre donc soulard nyon tout faut to yeba donc l'esco to yena kinkole ngwasa ba chez Claude ba fongoli to poussa na bino passe à peine à Bibois et vibra rapé. Tu y es na Sébastien na Bibois. Tu fongoli Sébastien na Bibois. Tu pousse ni n'en passe. Tu fongoli chez Fibo. Fibo n'en passe na mito ba n'en passe Fibo zongi.
boye komela to pusani na kingasa na suka to fongoli Simoni Kanda nsunga na nsunga to fongoli Fiston Ituku na MDD to fongoli to pusani na Masina na Depayote de Petro Congo na fongoli yango na ye na quartier 1 et pas na ngambuka ya Masina wana chez Mère Mfumu peme na food market na fongoli yango ntabezo tumba makuna komelezo melama na ye na njili na ye na couloir kimbuta couloir ekomaki oyoka mawa mais là ba mone longi na nga babi non solution eye to fongoli dodan na kimbuta to fongoli diagonale to fongoli aéroport pas cour suprême to ye na Sainte-Thérèse chez Glody Michouri na le tribunal to fongoli na ye bataki manseki ba bengaki que président po ya po na cannabis na komaki ti na kaya bana kimbanseke to fongoli bango interbatela nyama na wenzangandu to fongoli to pousa nipa kuna kota cimetière to fongoli les étoiles pembe na cimetière to fongoli to pousa ni bana matete babengi kana bango babi tozo yoka onjili tutuza mebiso pe kana biso kweza basula olobi nini to yena matete to fongoli couloir a Willens to fongoli sayo basende na debonom Jino leader azawana tabezo tumba makuna bana kisenso pe babengi pona kana bango babino matete role kapé bisote pourquoi bisope tona posa moi nzoto na ye na sule mangue na fongoli yango na ye na talamako na kisenso na fongoli sule mangue na fongoli pe talamako ozo comprendre na bima babengi nga na bana ngaba oh mais président biso alobi nini pona kana biso na yeshe yango manakianza na fongole libango dona mitso kuna na ngaba 100% na longwe bana lemba pe babengi na ye na lemba na température 40 na fongole na terminus na fongole libango métro bar pembeni ya doda na galerie Gota Nzambi na ye na super na fongole bango cheche donc cheche kitoko papa na poussani limité personné pour limiter pe babengi ba biso doza quartier présidentiel oui tokoko tika la pesi maté na fongole ba Barcelone na 7e mairie Barcelone na fongole na kena ngamba kingabwa na fongole ba chez Karine na point chaud ezo yinda point chaud kuna na yena mumbele na fongole ba couloir na ba luka mawa ifungwami biki rouge za wana baki komela kuna jese bongami na pusani papa na mati yolo bana ya kalam tela musala yo moni gouvernement va futanga faut pas futa pour nazo éveiller conscience da ba jeune pour lelo ba jeune ya ba série ba rasouté ba tout ba koma moi nenge moroboy to na kalam to komi na yolo na SP plus 36 to fongoli wana suka na barizana to fongoli to pousse na Dallas to yena ki na efomi na sidi to fongoli fomi na yolo sidi to fongoli to yesu ko na kauka to fongoli dodan na veni victoire to fongoli New Cambodge awa na are mabaya New Cambodge to fongoli ozo comprendre to fongoli nana leka bana matongo habité biso matonge awa papa wemba lobaka ngo pe sonam matonge capitale ya Kisasa awa ndefo ezala mwana loyenge na fongole ba SMS na vendi stade na fongole yango na fongole libango chez Jino leader na couloir na fongole libango mwana kini na lina kende boye babité il faut au fongola lisusu na fongole bango zi magique donc bar na baki sili kola babar na matonge to baksi bar to ya confinement to ya babar to ya confinement to ya babar donc si mokonza mboka pesa ki mibeko ya confinement na ndako ngana ndo baksa babar na ndo baksa babar to bo babar tato boti si babar na zi magique na matonge to boti yango zo comprendre to ye na Kasavubu Aminata na Shaba lobi na inogiraki na bwaki kuna batu deja babande na ye na mugila gila na sosa to fongoli
na ye na André Kamanda na force na rond-point force to fongoli wana ofongoli pona basular ya king bato baza na France bato France déjà nayebi ke orchestre Fali et la nanga grand prêtre Fali pour pa la nanga Gelor Boussol azo la nanga yi bino bato France na fongoli bino chez Chuchu Luambo na Saint-Denis na France na fongoli bino chez Mama ni Mama na Lyon na Kingakati pa mama Marie Mbuyamba boke kuna boke komela kuna na fongoleli bino pe pour faut to fongola bango il faut to fongola ba stress longwa pour ngamo naza anti stress faut fongwa donc boki ma déjà ba place na tindi bino wana ba place zo yinda ba na France Lyon bino tout boza wana ba na Saint-Denis tout boke na no komela kuna bo ezo yinda ba ta Bruxelles boki mambangu na galerie d'Ixelles na matonge na couloir matonge bo melawana poto fongoli déjà na boyi boya ozwa réseau te biso masanga pi moto to fongo to tseba glace marambu tukuna kitoko to ye na Dubai na fongoli chez Mabeya na Dubai na fongoli bana Dubai to mela pa Mabeya et puis to mela pe chez Nara place ba boss to ke na Chine to mela la référence pas nan et pas fou le lukisu Fule lukizu wana na Chine. Bata Chine na tindi bino kuna. Oye komela kuna. Bino kuna. Bata Lubumbashi na tindi bino na Rivonia. Boke na Rivonia. Et puis na tindi bino na Ngwasumabar. Na Lubumbashi. Bata Afrique du Sud na tindi bino pa Kaska Sereka. 5 étoiles na Jobour. Boye komela kuna. Sebo sisi kuna na tindi bino na Parc des Princes de Pretoria. Et puis na tindi bino pe na Sankai Club. Et pas faire na biso nozi mwamba boke komela kuna na Jobo bana matadi lora bozole la benu be ba ndeko ya yani bampangi na munu boke komela chez Chaudron matadi boke komela pe chez tonton wana ba bare simbi kuna na matadi na fongoli bata boma boke na Kiyoki bana boma bomela na Kiyoki na mabwilu bomela kuna bata Mwanda boke mela na petite quartier bata Luanda Kibokolo club ezela bino kuna bana Luanda Kibokolo boke ndepe pa dona Monica boke komela mama Monique boke komela pêche junior wana na Luanda na Kabinda bake pasima uluwa umukonza kuka na Kabinda bato ya Uganda nazo sala musala ya nazo ba fo bofutanga bofutanga yi bofutanga droit d'auteur oui to na Uganda na couloir matonge pa président Bayati na fongoli kuna na fongoli chez Pito Lukaya ka na Uganda na la référence na fongoli bope code mboka na longwe wana na Goma na fongoli pe ta quartier na bandundu na fongoli chez Maboke ti bandundu kuna ngenda obeta pena ndinga na fongoli chez Maboke na fongoli pe chez Mvua to carré na fongoli pona bana bandundu soki to ye pona bana Braza na fongoli bango Onyx bar na Braza na fongoli li bango pe nin bana Braza fongoli bino no stress na Brazzaville na fongoli boye komela kuna bata point noir océan rouge ya kuna na Atlantis boye komela kuna wana ba bar na pesi bino vous comprenez et puis batu ya wapi na tikali na bango na beta bango dada mboka ni na frontière États-Unis États-Unis na tindi bino na plus 243 chez Caleb Lola boye komela kuna na États-Unis et puis c'est boye na Dallas président Herman Kasongo na Canada je crois oui sorry na bon Herman Kasongo yo na Canada na tindi mbangu na Montréal kende na Montréal ke komela na 30 juin et pas Gastino Mangala ambassadeur ke komela kuna et puis c'est toi na Dallas na tindi no pa Marie Mundele masanga ya pio boke komela kuna waneza baba o na tindi bino parce que confinement esili oui. Après la pluie c'est le bon temps. Après le confinement c'est boaka Merci vraiment, merci Nélike. Ma apporte vraiment besoin de parce que mon compte baba ça sali musala na ye.
bino mo bomona keya tambola bazo tambola na mbona ye moko mbonga mutute atambola tamboli afongoli ela liyo bena ngobi après komela il faut lala opema flamingo opema wapi bapema na flamingo bapema na flamingo déjà bata on est d'accord le bomela ikuna flamingo na mefu bolala chemulele premier flamingo na maluku ya 60 chambres le balala kuna omeli okoti kuna bataki nkole bake na benda mukila omeli oke kuna ya peme na mai kuna baka na posta ya savon na linuka te leka yo mo siso dindi na mai biu libugi mama parce que kuna za bongo batu ya kingasani boke na itimbiri pembeni ya siforko omeli na pa simonikanda oke na itimbiri oke lala bata masina boke na la pelouse na Petro Congo wana suka na flamingo boke pe na le vexo suka na flamingo omeli okelala batanjili boke na l'intimité boke na buaka boke na hotel bibende boke ndepe na hotel kionzo dole bo meli kuna na bakimbuta bokelala na bino kuna poke nda de père batu ya matete boke na nuit blanche bake la na nuit blanche au Francois Yemba nuit blanche ti lelo nuit blanche parce que mabe no ba kufara kopemele ka makasi kuna et puis bataki senso boke na pandomai flamingo pandomai boke pe na flamingo mafifi wana bataki senso et puis na batangaba boke na flamingo diam et puis boke pe na flamingo la montagne wana botelo esimba kuna bana kauka flamingo oyo nazwela ko mo ba problème qui flamingo yo na betango eki baya olukanga ba mineur oh non papa biso ba mineur ozo refese cop na biso ami répéter na menga eza ba droit d'auteur ozo ngana bo fazer ka flamingo o TV yosa professeur mon ba flamingo ta kauka place na otanga wana eza pembeni ya ba Giselle wana basimana kotanga te biso o rebese biso bon na tela ba on se yana be bon net na kauka to teli bino na se zo ma to teli bino na se mais boye ba peke bana ba bilo na ngai baba na ye na yolo to tindi bango na lubamfu boke na lubamfu boke na mako wana ba flamingo simba à l'époque boke pe na itimbiri ba mettre taureau na matonge to tindi mona daito flamingo daito to tindi bino na flamingo bwaka longo na ponga bi bwaka longo na ponga bi kota mai wana yaki so ba meli ba dubuki mama kuna na bwaka longo kasavu bu to tindi bon na like kivu na chikapa et puis ça ba sisi ba na bolingo na lukandu na shaba baza wana bana selembao c'est ba meli na Ligue des Champions ba rola na X-Score flamingo X-Score bana bumbu c'est bo meli na GK boyola na Isabella wana flamingo Isabella bana ya nini ya ngiringiri c'est bo meli na Gillette d'Or boye rola la mbangu na les cascades et puis na dépôt wana ki basuka na flamingo dépôt bana ya kitambo c'est bo meli na kitambo ville pas fiston sai boye rola na lekindar boye kota flamingo ya ABC bola na bino bana ya nini ya barumbu c'est bo meli na Mosolo bar boke mangola na Milano flamingo Milano c'est bana komi na kin c'est bolongo na kin malebo bo meli boye kolala na Mavado boye kolala na lokumu wa Zaire wana ba flamingo ya zona kin bana lingwala c'est ba meli na MP na couloir ni yangwe baya kolala na oncle Kumar na Buta balala wana bana ya bana Gombe soki bo meli na bino na nini na Fiesta Club boyola na petit bateau pembe na mama yemo wana ba flamingo simaka Gombe à l'époque bana ya bakota ba mbudi ba DGC bana excuse bana DGC c'est bo meli na Champs-Élysées bokimi mangolala na Tungalema yaki flamingo Tungalema bana monga fula c'est bo meli na Mayalos boyola na Nti Sorcier wana kisuka na flamingo bana ya wapi susu bana ya Kimbanseke c'est bo meli entière batela nyama boyola na coup de foudre
Merci vraiment Lalou. Tu comme vraiment suka émission biso vraiment na kanga mi vraiment bapandi. Na yo ki na babaro mutusu na yeba te. Na découvrir encore pas président Mukonza Babia vraiment ba na porte na si que boza décider so boye kine boyebi ki batange bino déjà. Soko oye olingo bunga bengi kaya Lalou. En memo inde hérité Ouattara. Sabe miniki vient na Alpha Mampuya. Bon simboka na loboko pa Lalou Malebat. Inde yo awa. Merci à Lalou to komi vraiment na suka ya émission na biso. Moi liloba po na émission numéro téléphone dédicace. Ouais, merci beaucoup na bandeko tout otali biso. Babe faika to seka pour mon ko seka eza kismo na vie ya moto. Et puis avantage eza na ngama mtuna lobara ya babar ya hotel eza mamba solo po na mona ngona ba commentaire. Dans l'ensemble des défis wana muto nyonso monike na lobi mamalukuta na ba commune oyazali akoma na commentaire. Donc nyonso ya ra positif po mamot na lobaka izara vraiment mamba solo. Et puis mbote na bandeko tout bolande biso et na pesi mbote belé na papa vie de loin mon boss, il y a Justine Matala patrona, Jivechito ya le père de Jimo, na pesi mbote na prophète Diembala. Et puis na Clave Malé, Grand Jogo, Merveille Masaka, petite sœur chérie, na pesimbo te belé na de Okanda Mukok, na peso bambote Rossi Kiambi de Coraline Kiambi, et puis pesi nanga Christian Bonanga mbote mon bof, na pesimbo te na Sonia Fernando, maman na Eden Memba, moi soza na mbongo, pas na kitoko ne na comprendre ne na ko comparer ngo bambote belé, et puis maman Fifi Lukula na Bobini bambote yangwana. Maman Annie, maman na Jérémy, yayope yangwana maman, et puis na pesi bambote belé na maman Fadi, boutique la mère de l'éternel na Braza, yé arané na États-Unis maman Fadi, et puis bambote belé na Karine Manessa British, bambote belé na mon vieux Valentin Matondo Kato Paris 17e, ya Chili Ambrosio bambote nope yangwana, bambote belé na Boza Telme belé hein, belé donc. Et puis na rebandé lisusu le 17 mai oh il jour na anniversaire bandeko tout bolinga Lalou la bière moi vidéo moi photo numéro ça plus 243 89 688 2000 89 688 2000 donc Renata Miss très bien Renata Miss na part na yo déjà na biki na ozela na oyaka pas sina donc c'est pour sina au défi ça yo Maman Godé La Fontaine, babi maman, baksa peka la luna na nombre bano zara na bango. En tout cas, grand prêtre Ouattara, net yo pena so tindité. Po babi le 11 amar me fongam na ngoba Jean c'est ça la mamutu et ça là. Ba sabem mini qui comme beaucoup na yo kango trop et puis na lobango pe déjà trop na bémission sabem minique. En tout cas bino nyos to bola tsapena bolingo na batu na bino. Vena biso Alpha Mampuya yo pe yangwana. Babi tozo zela na ndenga molembec babe sukaka na nushka tenga pe na ba Barcelone TV na nuluba yango et to lingana l'air tona bobo moyesa la pe biso bien et puis de Gis Mukulu na kata Luanda na pe suyo ba mbote belé to zabe merci na sinam pour tout ndengo penser na ngai merci na mo boss na nga RK Muchanga Champions League papa na bar Naomi Barcelone na pesi ba mbote et puis Faimo Imba mère na biso père na biso bandeko. Gogan le King. Merci beaucoup Babi, bo s'abonner vraiment massivement na Nushka TV boza la décide bo takabilo kabou. Merci beaucoup se retrouver. Bo se retrouver déjà. Oh otika kini 10 ans, otika njili 10 ans, oki barandil. Oyoki une famille njili, o se retrouver vraiment. Merci vraiment to komi okoma na suka émission na biso. Merci na ya Héritier Ouattara, merci na Jeff Kinkela. Merci na Renate Amisia babita kayo. Sola GDG ça la moi bien. Merci na Magodé La Fontaine babi maman bana, maman Sinam Poutou. Merci na Sabé Miniki, merci na Venanga Alpha Mampuya babi GDG na ndenga molembeke. Merci na Gladi Mosengo. Solo la petite nanga nabi que au solo la. Merci
na Léonce Mbaki la Rose babi moi na pota solo, merci na Prince de Paradis, merci na famille na Mobimba famille Lelo, merci na Kocha Kochanga le suprême le king de la presse congolaise babi esprit positif, merci na dadi de moi Herman Kasongo dadi de moi na beta solo Herman Kasongo wetu muluba ya oya mwana. Merci Lissous une équipe technique surtout merci na Darby, merci na cameraman na Loisa, merci na bafani tout balinga sina bo commenter, boloba, oya loba bolobi, oya pesa conseil bo pesi, o pe ya ressemble la pone émission qui est bosso bo sambeli à suivre.